Coucou la famille, bonjour ou bonsoir, selon R.O. ezali koya kokuta bino bandeko na ngai. Lolenge kaka tolobaka, kolala kolamuka ezali habitude te bandeko. Ezali c'est grâce oyo Nzambe azali kopesa ngai na bino, raison pour laquelle esengeli tozala reconnaissant na Nzambe oyo asala likolo na se. Mais bien aimé, lelo tozolakisa bino kaka gâteau. Alors gâteau tozali kolakisa bino yango yo tozali komekola, tozali na farine na biso oyo bakoma raising, donc batia déjà levure na kati soki bomoni raising oyo. Tozali na baking powder na biso oyo tobengaka bongo levure na français. Tozana kamwa ndamba miliki na biso, huile oyo tokokalingela, totie mai na biso bandeko oyo ezali l'eau tiède na chauffer yango na kettle, na ndambo ya malili na ndambo oyo ya kettle na mélanger. Pour ce que ezali kaka nini pio ekosala malamu te. Tiède no pe soko zuili yango na pompe bandeko ekosala pe malamu te. Po ya pompe tozwaka yango directement libanda te. Et utaka nanu na batono na kati ya ndako bandeko batio wana batono wana c'est pas bien pour la santé. Mais bien aimé tozana sukali na biso, tozana mateka na biso bomoni, tozali na yellow produit na biso a yellow, biso na Afrique mingi tosalelaka ba produit ya singlass. Tozwaka produit o ya jaune, mais awa bandeko na ngatalaka tozwaka na biso penza vrai produit. Tozali na maki na biso mibale, ye azwaka maki mingi te. Posoko tie maki mingi eko zala déranger. Donc eloko kaka ezozanga biso awa ezali bongo nini nini vanilla. Eloko oyo etiaka goût na bamikate, tout comme pe okoki pe kochango awa, tout comme pe bandeko kokino pe kochango te, c'est pas grave. Net na minute tozana biso na ngote. Tokoki mambango na magasin pona kaka yango, non, tozo sala na biso. C'est ça bandeko na ngai sikoyo, yango tozwi sani na biso. Biso wana tofongoli farine na biso. Tozo fongola ngo soigneusement. Pona nini tokosalela na biso nyonso te bomoni. Tokosalela ka ndambo nyonso soki oza na batu. Deke na ngana batu te na osalela na ngai ndambo. Ko ekoleka na webele. Yango na lingi yango. Mais soki kako oza na ndambo kolinga kosilisa farine na yote. Pona ba poussière o na suka ozala pe na posa ba poussière. Tout comme pe okoki pe kolekisa. Tout comme okoki kolekisa bandeko na ngai. So lekisi mai siko okangela ngo na nini. Donc fozala o prévoir. Bomoni bandeko. Na kamati siko nini. Poudre na ngai yango. Oyo nini baking yango. Bomoni na che lutu moko. Mais na tondisi yango komi lifote. Pona soki fa levi otie leki eke bebi seke pasuka. Bomoni nde na sali na che na baloli yango. Na zwi lisuba ndeko na nga sukali na nga bomoni. Na che na nga pe kaka tasi moko. Soko lingaka sukali na yo ebele, otie na yo sukali ndo ndengo lingi. Mais biso totiaka ya mesure pona kobatela pe ba santé na biso bandeko. Bomoni na sangisi yango penza bien pona lingi te eleka. Sikoyo bandeko na ngai na kamati le même lutu nazozwa ndambo ya nini na ngai. Kolekisa te nyonso totiaka na biso ka pone pesa kaka mwa goût moko boye. Po soki otie bele akobima lisusu na goût esengeli te. Bomoni yango totie maboko na nga pe eza propre bandeko na ngai na nikaki yango comme il faut, c'est pas grave.
yango toyebisaka bino kaka mwasi avobanda fo oyeba kobatela basante ya bino moko pe ya bato sukola nanu maboko na yo eza mpona hygiène mpona kolengela basante maki totie na biso kaka mibale nyonso kaka mpona kopesaka mwa saveur. Alors ozela nabwaka nanu maki nini na ngai. Ale natie maki sikoyo nalingi kosala nini ngai yeyo nazosala nini na miniti oyo nazwi nini na ngai wapi yeyo nazwi na ngaka mesure bandeko soko lekisi mabe mesure kaka ya mufinuku nango ka wana donc bouchon nazwi ka mesure moko na tiango kama maye pour azwa ndambo etikali nazwi ebele te soko ozwi ye mingi bandeko akobanda kopasola bagato na yo ekozala bien te bomoni natie mai oyo mpona nini po ekamatela ngai produit na ngai nyonso etikala te bomoni natie nyonso wana mpo kaka odekore nini na yo natie na ngai nakamati kama ndamba mai na ngai yango bomona bamundele apezaka nyonso biso topezaka te bomoni nazwi mpe ka miliki ya moke natie mpo nalingi na ngai te ebima na goût moko exagéré mabe bandeko ezalaka simple comme bonjour lolenge kaka tosali tozosala na biso kaka ndenge wana biso wana tokamati tozobalola tokomi na biso kobalola yango oyo bandeko bomoni nakomi kobalola yango natie mai na ngai nakeba mais soki mpe namoni eleki nakobakisa na nga farine namoni mpe makasi mingi nakoki mpe kobakisa na ngai mai donc lolenge kaka nalingi olingi obakisa mai yo olingi na place ya mai obakisa na miliki yo donc c'est un peu ça eloko grave ezana te po biso tozalaka na biso mpona na bitidi ya opeze te tolambi na biso nyonso te bandeko ndambo kaka ngambo me soki oyamba bato wana nde otie ebele okotie ebele bomoni neti boye nakobakisaka mwa nini moke nakobakisaka mwa farine moke bomoni sikoyo ya boye yo osilisaki sikoyo farine nyonso omoni te kokembango na magasin raison pour laquelle ntango ozosala tika ndambo farine eza nécessaire bandeko na ngai mpona gato oyo ntango ozosala tika ndambo ya farine bomoni yango tobakisi ndambo ya farine mpona pati na biso ekei lolenge mpenza oyo tolingelaki te tobakisi ndambo ya farine mpo kende lolenge oyo biso tolingeli yo tikaki sikoyo ndambo mabe makasi esimba te bandeko biloko ezalaka nécessaire ezalaka nécessaire makasi biloko mpona koyeba yango bana air mo balinga yango meme na bafete lelo tosala yango meme na bafete okomona mpenza ke yango akendaka rapide par rapport ya nini akendaka rapide par rapport ya mikate gato oyo ezalaka malamu mingi Bien la famille, biso wana tozo continuer bandeko. Bomoni bino moko to tourner pati na biso lolenge ekomi. Bomoni yango bandeko, bino moko.
siko tolingi kosala nini tokamati plateau na biso totie awa pembeni tokamati farine na biso bandeko na tie na nga ndambo pembeni awa olingi po tia na yo na sani mosusu c'est pas grave mutu yo moko kaka toujours farine na nga pembeni nakamati bassin bomoni na sali boye na panzi farine wana na bassin siku na plateau plutôt lokola na panzi yango siko na ndobeta boye na beti boye na kokati bomoni nde na sali na beti yango siko boye na beti boye ngai wana bomoni ale na kotourner yango siko boye eza facile comme bonjour yango na tie lisusu boye farine pembeni awa okozwa farine ndambo tie okati tala nazokata me maboko eza propre pona nini pona farine oyo me soki yo pona farine na tie pembeni me soki yo lingi kotia farine te yebake tango zokata maboko moye ezala propre ezate siko bandeko na ngai mwasi lolenge ka tolobaka yeba musala yeba kosala nyonso soko lingi yo moko perdaka na yo tana yo na cuisine loko ya kamwa 2 heures yo kosala nango 5 heures eza kaka yo me yeba ke nzoto na yo yango wana ozoko boma me mwasi yeba pe kozwa soin ya nzoto na yo yeba kamwa kozala na ba stratégie pona misala na ona cuisine po sala yo bien olambi kitoko me na kamwa ngonga muke seulement kaka yo moko kaka oyebela tozotinda bino rapidité te po eza na misusu rapidité wana okokango te akoya kobebisa bandeko na ngai akobebisa soko kokoka rapidité c'est bon soki po kokoka rapidité te c'est bon donc eza organisme mutu na mutu na ndenge na ye siko bandeko na ngai nini o tosalaki lolenge tozosala na biso boye bandeko na ngai tosali nini tokamati mbala moko uili na biso bomoni tokamataki uili na biso oyo totie yango na nzungu soko lingo salela na friteuse yo olingo salela na resho yo biloko wana ekipaka te me mafuta na yo nzungu na yo ezala bizaleli ekangaka na sete puis mafuta na yo bomoni bino moko ebime peser mafuta donc ezala na volume moko ya bien po tango ezokende na se edenda emata yo likolo me tango yo ozali kotia mafuta na yo komi lifote moye yango sikoyo edenda emata likolo ezali ezate do babiloko esengeli boyebaka yango wana mwasi yeba na yo musala bandeko koyeba musala esalaka malao mingi ngai bana nga bazaka mobo soki bavandi bakoloba mame salela biso eloko wana tolia yango kala sikoyo yebaki yango te farine ezala yango babiloko ya moins cher ba 1 euro ba 1,50 ba 2 euro oyo ya ba marque mokozala mwasi oyo oza komilongolisa valeur lokolo yebi kosala ngote okolinga komona yango te ata na feti bamisusu ngoto bakoma tina bamatanga azobosana keza matanga akolia ka mikate boye ebokangelanga mpe ndambo akolia boye ebokangelanga mpe ndambo bandeko oza komilongolisa respect oyebi te bajara batu ni banani wana oyo yo ozolobaka na bango obokangelanga mpe ndambo eza na bamisusu akolekisaka bongo me eza na misusu bakomema yo sango alors ozomisilisa respect na bambongo moko boye ezangazanga ntina alors boyekolaka bandeko bachaine ekoma ebelebele nouvelle technologie ezo ede bato siko bandeko ntango boza organize esalaka ke mosusu kuna mpo azokanga mosusu azobwaka na ye soki oza yo moko c'est pas grave ozokanga dans l'entretemps mpe biso yeyo tozobwaka me ntango osali boye ovandisi yango kamwa moke na plateau boyebaka ke ovandisi yango moke otiki yango kaka bongo yebake ekovimba evimbaka kamwa moke me deke mpo oza na yo mpe na temps mpe ya ozalo mpe na temps ya kozela te obwaka no mbala moko eza nango mpe gravité ça dérange pas esalaka eloko moko te donc bandeko na ngai yango oyo
modalité bandeko bino moko bozomona ndenge ezokendela oyo tolakisi bino na bato oyo bazalaka aliaki gato yango na feti na matanga mazoyeba lolenge basalelaki yango te bandeko yango tolakisi bino eza nango gravité. Merci beaucoup, à suivre. Coucou la famille. Yango yo bandeko na ngai bomoni finissage ya gâteau na biso lolenge epesi. Bandeko na ngai, merci beaucoup, merci pona ko lia na bino. En tout cas, bolia malamu bomonaki ebandeli na biso ndenge to bandaki tina ndenge to sukiseli lolenge bino moko bokolingela oyo alingi alia na nguba le oyo alingi pa lia ngo na mwamba ezali kamwa ji na biso pe totie na biso wana bandeko tovandi na biso en famille. Tovandi na biso en famille, tozotala télé na biso yango ezali dimanche après l'église. Oya lingi nguba zu, oya lingi mwamba zu, totie papier wana. Donc c'est comme ça. Ezalaka malamu mingi, bozo lia, bozo solola, bozo tala télé. Mikolonde ezalaka nde na yambi bapaya wana penza na kosala ngo yebele lisusu koleka pona ke bapaya musu lera lia na mema pendamba. Donc nyonso pona ko créer bisengo na biso moko. Donc bandeko mingi ya koloba ezali te. Bolia yango na molimo avec appétit, nzambe oya sala likolo na se, aleka na kopambola bino, soki tokutani na bino te, Jésus Christ azongi te, tokokutana lisusu na numéro mususu. Bye bye.